foto ya mwana basomba mutaluki wapi ye aye ngapena kubomba nate yeyo Batata, bamama, bandeko balandi ya ratelki, mbote, bisika biso, bozwili baku ya kolanda biso. Bozali mingi na Kinshasa, pe na mokili mobimba, totondi bino botondi. Ya solo batata pe bamama, bo siliko mesana, na bino baye bozali kolanda biso, wuto papa Simon Kimbangu, aniata mabele ya engomba Kinshasa, miroir ya Église Kimbangiste, ratelki, amipesa mbeka, po ete buku kwa kulandaka en live, maimanso mazali koleka awa na centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu wapepai papa Simon Kimbangu kiangani azwami na mokolo malelo tokani ko zongisa bino makanisi mwa mokesima mingi penza na maloba ya tata mokonjwa bule bolandaka ye na tongo chaque dimanche avant kilte ekwa kobanda awa na centre d'accueil Kimbangiste oyo ye moko azali kokamba bolandaka ye na batongo nyonso na ba kilte matinal oyo azali kokotisa awa na centre d'accueil Kimbangiste bolandaka ye na ba rencontre ya pokwa oyo azali kosangisa ezala ba chorale ba mouvement ba service ba association pe ba commune ya ville ya Kinshasa lelo ndenge tolobi tokani ko zongisela bino makanisi na maloba ya tata Simon Kimbangu kiangani ya dimanche passé ezalaki bongo le 14 février 2021 awa na centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu. Batata pe ba mama papa Simon Kimbangu kiangani na lobaki. Azwaki maloba na programme ya culte ndenge yango ekosalemaka. Alobaki mingi. Kasi tolingi lelo to kokabongo kobeta sete mwa moke na maloba na ye to pe na kosenga kotindama to pe na lisenga oyo asengaki biso bana na ye non seulement ya Kinshasa mais ya mokili mobimba pamba te maloba na ye ezalaka kaka pona Kinshasa te mais pona mokili mobimba. Papa Simon Kimbangu kiangani a lobelaki likambo ya ba photo to pe photo na ye asengi ete biso ba Kimbangiste biso bana na ye bano Kimbangiste pe lokola ba oyo bakolandaka likambo na ye oyo bayebi monene na ye ete azali solo nzambe oyo azali kati na biso kati na bato ya solo papa Simon Kimbangu kiangani asengaki ete to tia ba photo na ndako na biso na bandako na biso photo ezali boye bato mingi baroya tozo kanga ma photo mais mingi bazo kozwa occasion te dès que tambolaka partout photo mokozo na bino ya lingomba wapi balakisio photo bongo be bongo te yanga doke yango wana bosombi na bino bomimi partout na ndako na yo moto aye asengi photo olakisi ye wana ile mokonzi na biso Kimbangiste boye pamba te bakolo Yesu bakomi mingi batata Kimbangu bakomi mingi ebiso pe tokomi mingi donc bakamondeki zokotambola nakokamo alors yango wana photo yango wana basomba moto aluki wapi ye aye ngapena kubomba na te yeyo
te soki toke na Angola tokomi ebele tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata wali mosantu amen. Batata ba mama photo oyo papa Simon Kimbangu asengi ezali photo oyo Lingomba salisaki. Lingomba salisaki yango pona mingi penza ba bureau ya mosala ya Lingomba na biso. Ete na ba bureau nyonso wana ba photo wana ekwa kotiama. Batiaki yango na ba bureau ndenge mingi tomoni yango na ba bureau na biso ezala na Europe, ezala na Amérique, ezala na Afrique, ezala awa na RDC, c'est vrai. Ba kambi ya Lingomba ba tosaki pe batiaki ba photo wana. Kasi dimanche oyo ndenge tozali koloba ete papa Simon Kimbangu Kiangani asengi na bandimi nyonso totia ba photo yango pe na bandako na biso. Batata ba mama talaka message ya tata Simon Kimbangu Kiangani na mokolo ya le 14 février 2021 awa na centre d'accueil Kimbongise ya Kasavubu. Nde na bongo batata ba mama mituna eyaki ebele ba analyse salemaki ba misusu balobi pe batuni tozwa photo oyo totia na ndako bongo ba photo ezalaka liboso na bandako na biso tosomba ezali ba photo ya papa te ezalaka na nguya te tolo batata pe ba mama nakanisi biyano ezangi te pamba te ya mboto koloba yango ete nzambe na biso alobaka makambo oyo ayebi penza malamu. Likambo nyonso alobaka ayebi yango pe eza na ntina. Ndenge tolobaka likambo na likambo ezalaka na tangu na yango. Tokopesa ndakisa batata pe ba mama mibale oyo esengeli ete bozwa biyano na ba mituna oyo bozali kotuna. Ya liboso depuis lancement officiel ya centenaire ya papa Simon Kimbangu salemaki ba mouvement, ba association, ba service bazali ko organiser ba séminaire topé ba activité belé pona ko marquer centenaire oyo tokozwa kaka ndakisa moko polikamo ya hasard ezalaka te na likambo tata Nzambe kaka awa na centre d'accueil Kimbongise ya Kasavubu association des femmes Kimbongise Afki na Bokuse ba organisaki récemment séminaire moko esalaki ka mokolo moko yango ezalaki animé na nkumu monene ya Lingomba papa représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église. Na séminaire oyo, ezalaki na ba intervenant, ba oyo ba bengaki comme ba témoin, ba ko témoigner na makambo, na maloba ya ba papa na biso ba ko loba tope ya papa diangenda kuntima. Et tozui témoignage ya mama Clémentine Tukilunda. L'expérience bazalaki na yango pemeni ya papa diangenda kuntima. Azwaki témoignage parmi na ba témoignage oyo, apesaki na kati ya séminaire oyo, alobelaki likamba ba photo ya ba papa. Alobi papa diangenda alobelaka bango mokolo mosusu ete bato oyo nyonso bakangaka ba photo na bango pe batekaka yango to pe bako commercialisaka yango na ndenge na bango bazwa ba mbongo bazolia ba photo ya ba papa diangenda aloba ete bato wana bako kota likolo te lola pa na bango ezate eza témoignage ya mama Tukilunda. Alors motuna ezali batata ba mama est-ce que ba photo oyo totia tia na bandako na biso ezali penza posa ya papa to peza pena photo oyo papa ko lingaka ete tia na bandako na biso c'est vrai pamba te ba photo ya ba papa to yebi yango ezali eloko epesaka biso kimia na bandako tozali epesaka biso solution na ba problème to kutanaka na yango surtout pona bato baza musika bazalaka na tente ya kokutana na papa na bonzoto physiquement mais ba photo esungaka mais tala likambo oyo papa diangenda alobaki pona ba photo na bango ete ba photo na bango epesamela ndingisa kaka na ba to pe na presse Kimbongise pe na ba oyo bazali na ndingisa ya kozwa yango
ete photo oyo papa asengi ye moko ete to somba to tia na bandako na biso eza na ntina ya mibale bana Israël na Égypte bazalaki kolia na bango bantaba bazalaki ko sala na makila ya bantaba ndenge bango balingaki pour lelo par exemple to sala na ngo babude ba basala pe na babude kota pe na babude par exemple donc likolo ba ete bana Israël pe bazalaki ko sala na makila ya ntaba ndenge balingaki mais ntaba oyo basengaki ete bakata pamba te komaki mena motinda kotindama to pe ordre ya tata Nzambe na Moïse ete bakamata ntaba baboma bakata balia makila nango bapakola na baporte nakanisi ezalaki makila lokola ba makila nyonso te ezalaki mpe ntaba lokola bantaba nyonso te me wana ekomaki ya ndenge mosusu pamba te likambo ezalaki kolanda nsima yango wana batata bamama tolobi ete ezali hasard te papa Semoki Mbangu Kiangani asengi yango alobeli yango officiellement tozali kopusana na centenaire centanion Nzambe asalaka likambo toyebi te tolobi te ke likambo ekosalema te wana ezali na programme ya tata Nzambe kasi tolobi ete kosenga oyo asengi biso eza na ntina tokoka bongo kozwa likambo yango sérieux toluka toyebi ete $50 $20 ezali montant oyo kokani na photo ya Semoki Mbangu Kiangani te na munene na ye na bonzambe na ye to salaka ba dépense ndenge na ndenge ezala na kolata ezala na kolia to pe na batinta ni pe to tiaka na biso yango nde na bongo $20 $50 soki okoki somba photo oyo tia na ndako oyo koya sima ezaka ka bolingo ya Nzambe. Voilà tondi bino botondi na bino banso bozwaki libaku ya kolanda biso ya solo bo pesa merci mingi na ba oyo baza kosunga biso depuis tozana Kinshasa po ete boko kolanda manso en live uto koya tata Semoki Mbangu awa na capitale ya RDC mingi penza papa Christian Kionga Poba chef de disons chargé à programme pour na Ratel Kinkamba pe de production pambate azali au four et au moulin en tout cas faut que tu sabino pambate bilili mingi bozali komona azali tantôt na caméra tantôt na technique na mixage na réalisation pour être beaucoup kolanda biso na bokebi nyonso et kati na bango tozali pe na yemoko le numéro 1 ya Ratelki le directeur général oyo en tout cas alali pongité malgré ma difficulté auto zanango mais azali ko sala nyonso pour être bolanda Ratelki non seulement à Kinshasa mais na mokili mobimba totondi bino botondi na kombo na bango pendant la bienvenue a tombé le bino ya solo mokolo molamu et liki été bino banso bokoya na makoki po ete bosomba ba photo ndenge tolobeli yango po ete eza na ntina mama na likambo yeba ntina tikala malamu nde tokutani balansi.